Tu se trouves pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Miracle de domaine na yo. Utato sosola kobange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous au nom de notre Père, le prophète messager Emmanuel Dodi. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci Nabandeko, nous sommes aux Hollandais. Nous sommes en direct ici à la télévision, nous sommes sur Sky 711 MTV live. Nous sommes Bandeko, batune directement tous les ans. Nous appelons à YouTube, Nabiso Welcome TV, Brola Nabiso à YouTube. Alors, nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Je suis le pasteur bienvenu, Messalin. Alors, les lots n'ont bonde la pour nabattre. Parce que nous sommes dans un moment où toujours ça la prière, il y a d'années les autres continuer. Nous sommes dans le moment où il y a moins miséricorde. Moins miséricorde, moins mawa. Batu belé bazalaka. Na ba problème belé songolo na kati na vie na bango senga prière. Alors j'aimerais que tout bon de la lelo na sala nini émission au programme na sala ngo. Malgré je suis là et batu monsieur bazela ba mona mais na sala mo le moins c'est que sala mana noté. Pourquoi non ça là? Parce que j'ai compris qu'il y a la prière tous arabes tout. Alors semaine passée lorsqu'on priait, semaine quand on priait sur ça on lance chaque lundi na jeudi. Alors le lendemain na benga kinde comme moi c'est de cela qui n'a pas pasteur vraiment j'étais béni hier na prière en tout cas marmouloba qui vraiment ah ils en makamusu na yo comme on a noté. Dans le lopé na lo makamusu peut-être yo comme yo comme na lo baté. Et il a prié au ça peut-être yoka yangu mikuyoka ndi na kolo bate pour na zana besoin de comment bika. Alors pendant que na loba na robeta na beta lisolo moko sala nga isengo na Bible lisolo oyo ya les deux disciples de Maïs Nanzela des deux disciples de Jésus Nanzela et Maïs. Et ça histoire moko et comment na Bible s'appelle ça nga mingi. Babenga ba disciple wana ba disciple ya Emmaüs. Bien mes photos na tche oyo za photo ya notre père le prophète Emmanuel Dodi. Tanga nazo prier, tanga nazo bondela, tanga nazo loba makambo na loba yo mona kaka ndike yem tazo bondela. Parce que je suis son fils, je suis en train de parler na puissance oyo ye. Alors lisolo nazo lobo za lisolo ya ba disciple oyo babenga ba disciple na nzela ya Emmaüs, les deux disciples na nzela ya Emmaüs. Pourquoi babenga yango Emmaüs? Parce que babane ko kende na mboka moko babengi yango Emmaüs. Bien aimé tant bazo kende na nzela. Bazo beta lisolo ya Yesu. Bazo loba ke Yesu akufi mutu tochaki motema. Babomiye mutu tochaki motema. Donc ye aza susute. Yango babenga ki ke non bazo kende batiki Jérusalem, bazo kende na nzela ya Emmaüs. Emmaüs ezali nzela ya désespoir. Ils étaient fatigués, mais en route, tant que bazo ke na Emmaüs bazo beta masolo wana, Bible lobi ke
Jésus-Christ leur avait apparu. Abimelaki bango. Tant que Yesu abimelaki bango, abandi ko sa la route ensemble avec eux. Eux bazo yebate qu'ils marchaient avec Jésus. Bazalaki na mawa, bazo kende. Nzela wana zalaki nzela moko ya désespoir, désespéré, mawe kotaki bango. Balobi ke Yesu otocelaki motema, ye kutu mutu azalaki kosala ba miracle, mutu ya malamu. Babomi ye, bana kobikisa bato, azosekisa kutu bato babomi ye. Siko biso totika tokosala nini, bazalaki désespéré bien-aimé. Désespéré. Et Bible lobi que non, pendant que bakomi na mawa, désespéré côté la ki bango, et la Bible zotalisa biso que balobi Jésus-Christ leur avait apparu malamoko, yé pesu sa bandi ko tuna bango, kamunini esali bino mawa boy. Et bango bandi ko yebisa ye, mais oza butu aliboso oyo, oyebi likambo ezo le kawate. Alors que Jésus-Christ il était avec nous, yazalaki na biso awa, babomi ye. Akufi il y a 3 jours, il y a des gens bazo le bakio a sekui, mais sikoyo tozo comprendre te biso siko to tikali to sala nini. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'il parlait de cela, bazalaki na mawa triste, tristesse côté la ki bango, Bible lobi que Jésus-Christ a eu parole. Il commençait à leur enseigner. Abandi ko beta li solo ya yemoko, abandi ko beta li solo de Apocalypse jusque na de Genèse et Apocalypse, abandi ko beta li solo ya yemoko. Abantanga abandi ko beta la bango li solo, Bible lobi ke nzoto na bango ezalaki na mawa ekomaki na esengo. Bien aimé, mingi tango to beta ka li solo ya Yesu. Mingi tango to tanga ka kombo ya Yesu. Jésus-Christ asaparaka wana. Jésus-Christ ayaka wana. Pourquoi Jésus-Christ ayaki? Parce que temi ya conversation na bango ezalaki kaka ye Yesu. Bien aimé, le londe nazolo babo, temi ya conversation na nga, je suis en train de parler de Dieu, je suis en train de parler de Jésus. Jésus-Christ va s'apparaître kaka nde na lobawa. Yesu akubimela yo oyo zoyo kanga. Kaka nde nazo lobawa, Yesu akosala mikamo na kati na vina yo. Na lobibo na 2025 oyo, yo betaka mingi lisolo ya Yesu. Na 2025 oyo, tangaka mingi kombo na Yesu. Na santé na yo Yesu abimela yo. Na vina yo nyoso oyo kosala Yesu abimela yo. Na libota na yo Yesu abimela yo. Na ba projet na yo Yesu abimela yo. Otambolaka na kombo na Yesu. Yesu atambolaka na yo na nzela na yo. Dans tout ce que tu oyo kosala, Yesu abana kotambola na yo. Na bandiko bondela, bandako bondele longo na ngai. Esika yo zali, loba nzambe na lingete na 2025 oyo. Lorsque je suis en train de faire mes marches, nzela na ngai nesu tu na kotambola, nzambe tambola na ngai. De la même manière, au tambola ki na ba disciple na nzela Emmaüs, la Bible dit que pendant qu'il parlait de toi, et toi tu t'es apparu à lui, à eux. Lorsque nalingi ke nzambe tangu nga nazo tanga kombo na yo mingi nalingi yo nzambe o s'apparaître na ngai, nalingi nzambe yo omimonisa, nalingi yo sala route na nga ensemble. De la même manière o sala ki route na ba disciple wana na nzela Emmaüs. Voilà pourquoi cet après-midi, ce soir o yozo la nanga de la porte na nzela ero yozo la ndelanga nazo bondela et que nzambe atambola na yo dans tout ce que tu oyo ko sala, nzambe a s'apparaître na yo, a sala route na yo ensemble, a marcher na yo. Nzela ya désespoir o ezala ki kati na yo et comme nzela ya espoir. Nzela ya mawa o ezala ki kati na yo, nzamba longola yo mawa. La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ est apparu à eux, il commençait à leur expliquer, abani ko expliquer bango, abani ko enseigner bango de Genèse à Apocalypse na makambo ba yoka nanu te, bazalaki batu na mawa. Et ce ne kote kati na bango. Bien aimé, na lingi e se ne kote na kati na vina yo. Na lingi ete na mbulo to koti. Mingi tangaka kombo ya Yesu. Mingi zalaka en connexion avec Jésus. Mingi zalaka en connexion na ye. Parce que lorsque oza en connexion à Jésus-Christ, nzambe akobimela yo. Voilà pourquoi nazo bondela. Na senge ke nzambe ayeba kotia loboko na ena nguya. Na senge te nzambe dans tout ce que oyo ko sala, na ba démarche na yo, na makamuno no sio ko sala, que le Dieu souverain, le Dieu créateur abimela yo. Kaka ndenge abimela ki ba disciple wana. Na nzela Emmaüs, o balobi ke Emmaüs ezalaki nzela ya mawa. Emmaüs ezalaki nzela ya misère. Emmaüs ezalaki nzela ya tristesse. Emmaüs ezalaki nzela oyo batu bazalaki suna bazalaki désespéré. Emmaüs batu bazalaki espoir. Alors désespoir na bango,
le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est apparu pour leur donner l'espérance. Le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ est apparu pour leur donner la vie, l'espérance. Le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ est apparu pour lui donner encore la force. Peut-être qui désespéré, na ba situation ils ont dérangé vie na yo. Peut-être qui découragé, na makambo zo komela yo, na ezoloba na yo, na découragement na yo, na banzela na yo. Jésus-Christ oya longolaka désespoir. Jésus-Christ oya pesaka espoir na batu. Jésus-Christ oya tambolaka na batu. Kaka ndenge na oti kolobawa. Sur les chemins d'Emmaüs, Jésus-Christ leur avait apparu. Jésus-Christ à tambolaki na bango, ils marchaient ensemble. Ils faisaient route ensemble avec Jésus-Christ. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient avec Jésus. Yango na zoloba, na premidi na lelo, yozo yebate, nengozo na nanga awa. Jésus est entré dans ta maison. Nandaku na yo, Yesu akoti na ndaku na yo. Kaka nengo vandi wana, ozo na télévision oyo, nengozo mona, elongia mosakoli. Jésus-Christ est avec toi. Comme je suis en train de prier. Nazandele mususu. Nazo bondela. Nzambe oya kelayo. Nzambe oya salama kabamile na kati na vina yo. Nzambe oya salaka. Nzambe oya longisa kabato. Nzambe oya longola kabato désespoir. Oya pesaka espérance. Oya pesaka batu vie. Azala na yo. Asala route na yo. Dans tout ce que oyo kosala. Na kati na santé na yo. Jésus-Christ a continué à santé na yo. Na kati na ba projet na yo. Jésus-Christ a continué à ba projet na yo. Na kati na ba démarche na yo. Na makambo otoko sala. Tozo bondela. Yo siko zali koloba. Soko mono koko bondela te. Loba kaka ametanga na zo prier. Ndenga na zo prier awa. Loba amen. Je suis en train de prier. Je suis en train de recommander le corps de la personne qui me suit. Oazola nanga sikoyo. Nazo recommander nzoto na ye. Na Seigneur Jésus-Christ. Je recommande son sang au Seigneur notre Dieu. Nazo recommander âme na yo. Na Seigneur mon Dieu créateur. Je suis en train de recommander ton esprit. Tout ce que Oza Katinayo, nazo recommandé à na Seigneur notre Dieu. Je confie ton souffle de vie. Nazo confié vene nayo. Nazo confié ba terre nayo. Nazo confié ba nerf nayo. Tous tes os, je les confie au Seigneur notre Dieu protecteur. Nazo confié vie na omobimba. Nazo confié tout ce que Oyo Kosala. Na katina maboko na nzambe. Et que le Dieu créateur, et que le Dieu souverain, le Dieu puissant, le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Aïba quoi amène à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Nazo bondela. Na premidi na levo. Loboko na nzambe. Eba ko simba yo. Nazo bondela. Na premidi na lelo. Et que nzambe eba ko sala minye na bomoni na yo. Je suis en train de prier. Bien-aimé, Nanzela et Emmaüs, les deux disciples, ils étaient dans le désespoir. Lorsqu'ils bayoka ki mawa balobioko nzambe toko sala nini. Muto ayaki pola ko sauver biso. Muto ayaki po abikisa biso. Muto ayaki pola ko sauver l'humanité. Muto ayaki toyebi ya koyeba ko bikisa Jérusalem. Maintenant il est parti. Ça fait 3 jours. Azasu na bisote. Ça fait 3 jours. Oh batumusu balobiki basi bakene kuno abika sekwi. Tiko toko sala nini. Biso kutu batu. Tochaki moteme panaye. Tala le loto tikali libre. Tala le loto tikali isolé. Personne ne nous soutient. Muto azate. O akokote la biso. Toko sala nini. Tochaki motema naye. Bien aimé peut-être. Ozole kalaba situation moko boye. Otsaki motema na mutumo akoko sauver. Laissez-moi te dire cet après-midi. Laissez-moi te dire, il y a quelqu'un, oyatika kabatute, tango ozo tanga komona ya chaque fois. Mingi tango ozo le bakaka poko mona ye. Tu es en train de parler de lui. Akobi melayo, abimelayo, akobi melayo. Voilà pourquoi j'ai pris. Et que le Seigneur Jésus-Christ, abimelayo si que sali. Et que le Seigneur Jésus-Christ, atambola na yo. Na ba situation ozo traverser, nzambe atambola na yo. Kaka nenga atambola ki. Na ba disciple na sur le chemin de Maïs. Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Thème ya sujet na bango za ki mutu mususu te. Babanda ko lo makamba football te. Babanda ko makamba ya politique te. Il parlait du Seigneur, le sauveur. Malgré bazala ki na mawa. Bible lobi ke bazala ki désespéré. Nzela e Maïs, ezala ki nzela ya mawa. Nzela e Maïs, ezala ki nzela ya tristesse. Nzela e Maïs, ezala ki nzela oyo pesa ki bango. Donc qui n'est là qui soute babana ko beta masolo ya bawa malobi ke o biso toko sala nini
C'est lui qui est venu pour nous sauver. C'est lui qui est venu pour nous donner la vie. C'est lui qui est venu pour accompagner sa vie. Et à Zasu na bisoté. Mutuana akufi. Mutuana babomiye. Balivweye. Ça fait déjà 3 jours. Tiko biso toko sala nini. Motema na biso to tchake panaye. Tala tiki biso toko sala nini. Bien-aimé, pendant qu'il parlait de lui, yamona zoloba. À chaque fois, lorsque tu pries le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, voilà pourquoi je suis en train de prier. Yomuto osa découragé. Bien-aimé, la désespoir. Jésus-Christ a koya kolongola désespoir na yo. Bien-aimé, ses disciples na bazala kisune likate parce que ba mona ki ndenge ba boma ki Yesu. Ba mona ki ndenge ba chakira lilita. Ba mona ki akufa ki désespoir et côté la kibango. Bandima quitté. Lorsque la Bible dit, pendant qu'il faisait chemin, Jésus-Christ est venu avec eux. Bazo tambola na ye longo. Lorsque bazo tambola na ye, bazo monate que Jésus était avec eux. Bazo monate, Yesu akaraki bango misu. Bazo monate qu'ils étaient avec Jésus. Voilà pourquoi je suis en train de prier avec toi ce soir. Bien-aimé, Yozo monate, tout ce que tu es en train de faire, Jésus est avec toi. Azo la route na yo longo. La route na yo longo. Nazo belela. Na premidi na lelo. Que le Seigneur Dieu, le Dieu créateur, a la route na yo. Dans tout ce que tu t'entreprendras. Oh no soko sala. Jésus-Christ atambola na yo. Mawa oyo zanango. Eba kolonga. Eko koma nesengo. Voilà pourquoi. Esiko zali. Yo bandaka la kondima. Longola désespoir. Et pas na nzambe désespoir ezalakate. Nzamba ali nzambe d'espérance. L'espérance, Seigneur, Esaïe. Voilà pourquoi Nzela e maïs zelaki nzela ya mawa. Nzela e maïs zelaki nzela ya désespoir. Nzela e maïs zelaki nzela ya pasi. Zelaki nzela ya souci. Parce que mitema na bango batiaki pas les sauver. Mitema na bango batiaki pas mutwa akela biso. Mitema na bango batiaki pas Yesu. Mais Yesu anakufaki atiki bango. Voilà pourquoi nazoloba malgré bazalaki na mawa. Lorsque Jésus-Christ abandi kobete la bango lisolo. Yesu aye na kati na vie na bango abandi kobete la bango lisolo. Il commençait à leur parler à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et en même temps, lorsqu'il parlait, la Bible nous dit mitema na bango et pela kimoto. Mitema na bango et tondaki nesengo. Voilà pourquoi nazo ebisa ona pourquoi elo yo muto sa désespéré, yo muto za la mawa. Jésus-Christ est entré dans ta vie. Mitema na yo koma nesengo. Nzela ya mawa e koma ki nzela yesengo. Bien-aimé, balonga ki na Emmaüs, bazonga ki na Jérusalem avec toute joie, tristesse et longuaki parce qu'ils ont vu les sauveurs être entrés dans leur vie. Ils ont vu les sauveurs revenir pour leur assister. Voilà pourquoi nazo bondela na premidi na lelo kaka ndengo zo kangao. Le Seigneur Jésus-Christ, il viendra te secourir. Na kati na vina yo 2025 oyo nazobondela eke yo tangaka kombo mingi ya Yesu 2025 oyo yo lobaka mingi liso na Yesu 2025 oyo yo tatolaka toujours kombo ya notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je suis en train de recommander ton corps entre les mains de l'Éternel. Je suis en train de recommander ton air, âme na yo, vie na yo mobimba, de la tête aux pieds. Nazo recommander ango, na kombo na kolo Yesu Masia. Nazo recommander ango, ko ame na yo, na kombo na kolo Yesu Masila. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Nzambe o salamine na kati na pamona biso. Nzambe o salamine na kati na vie na biso. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur, je prie pour la vie d'une personne. Je recommande la vie de mon frère, la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Nazo recommandé ko na yo, na Seigneur Jésus-Christ. Nazo recommandé ma client na yo, na Seigneur notre Dieu. Nazo recommandé âme na yo, na Seigneur notre Dieu. Nazo recommandé esprit na yo, au Seigneur Dieu éternel. Je confie ton souffle de vie. Oh Nzambe, nazo confie en na maboko na Nzambe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous prions, Seigneur. Laisse que ta faveur puisse accompagner, Seigneur, ton peuple. Peuple Nzambe bazoyo kangala poko lelo nazo bondela et que faveur na yo Nzambe et accompagner bango nazo bondela et que Nzambe ozala kati na bango nazo bondela Nzambe sala ya minene. Je suis en train de prier
et que toi, Dieu, tu puisses leur assister. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Nzambe papa, les disciples étaient découragés. Kolo Nzambe, opesaki bango Seigneur espoir. Yango lelo, nazo prier. Mutu aza découragé. Nzambe opesa espoir. Mutu aza na ba problème songolo. Nazo prier Seigneur. Et que Seigneur, aïba kozwa espérance. L'espérance est donner la vie. Et que Seigneur, la Bible dit, la vie c'est en Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ nous donne la vie, nazo bonde là. Et que la vie est contre la bombe na bana yo. Et que nazo bonde là. Dans tout ce qu'ils ont entrepris. Et que Nzambe ozala kati na bango. Na 2025 oyo, nazo bonde là. Nzambe akota la santé na yo. Na 2025 oyo, nazo bonde là. Et que Jésus-Christ akota la libota na yo. Nazo bonde là. Et que ba projet na yo. Nzambe atambola na yo. Nzambe azala na yo. Abimela yo. Et si kabatia yo. Que le Seigneur Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Oh Père, j'ai pris Seigneur pour ta faveur. J'ai pris Seigneur pour ta grâce. J'ai pris Seigneur de Tout-Puissant pour tout ce que tu es en train de faire. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Nzambe na bondeli. Nzambe na zo bondela. Yambali bondeli na pokwa elo. Yambali bondeli Seigneur bandeko. Yambali bondeli na bisonkolo. Oh nkolo na nguya. Te liboso la mutute. Te liboso na yo le sauveur de l'humanité. Te liboso na yo okufaki pona biso. Te liboso na yo Nzambe o salaka minene. Voilà pourquoi j'ai pris Seigneur. Je suis venu Seigneur donner la force dans la vie d'une personne qui me suit. Je suis venu Seigneur donner la force dans la vie d'une personne qui me suit. Je suis venu Seigneur donner ce puissant l'espoir. Na toi zala qui désespéré. Bien aimé cause à la désespérité. Cause à la désespérité. Na Bible lebi ba disciple na mi balé bazala qui désespéré. Bazala qui désespéré la nzela Emmaüs. Pourquoi ba benaki avo Emmaüs? Emmaüs comme qui nzela ya mawa. Emmaüs comme qui nzela ya désespoir. Emmaüs comme qui nzela ya pasi. Bazala qui na pasi. Bazo ye basu o bako salate. Bazala qui désespéré. Ba dit que vie na biso esuki to chaki motema na ye. Mutu to chaki motema ya ko sauver biso ye wana babomiye siko to ko sala nini. Voilà pourquoi nazo bondela et que Jésus-Christ ce que j'entends comme on a cause à la désespérité parce qu'il est là avec nous. Il est là. Azali Nzambe ya bonganité. Azali Nzambe yebi manyoso. Bibelobi ils sonde le cœur et le rein. Azo sonde mitema na biso. Yo zala kaka disposé. Recevoir kaka malobo nazoloba. Ndima kaka amen. Et Jésus marchera avec toi. De la même manière, il a marché avec nos pères. De la même manière, il marchera avec toi. De la même manière, il a marché avec ses deux disciples. De la même manière, il viendra marcher avec toi. Voilà pourquoi nazo bondela. Na bondeli Nzambe atambwa na yo, Nzamba za na yo, Nzamba batela yo, Nzamba garde yo, a protéger yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi l'agneau. Bien-aimé to komina suka. Na lingina sala prière na yo. Et que na ba ko bénir yo. Et que le Dieu créateur a béni yo. Au nom de Jésus le Seigneur. Tanga na zo bondela. Yo lo bakaka amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et que te donne la paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.